ndeka na ebisaki bino ete kalate ezande masolo kalate na océan de la presse tozo bengana ndeka bino bolobaki ete to bengana bolobaki océan de la presse émission zo le en direct tozo linga peto tonga Congo me photo benga yango na eka ko annoncer la bino te kalate la ABC jeudi oyo ezoya toko bengana kwa téléphone eza polele po bana mboka Congo batonga Congo bo pesa ba idée la bino na bo opposant pe na majorité pe la mola mboka kone nanga lolenge ne sengai batambwisa Congo jeudi téléphone océan de la presse eza polele soko lingo bengo koleka direct les réseaux sociaux la WhatsApp eza plus 243 089 91 340 33 plus 243 89 91 340 33 au en direct. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Na ABC Yesu Christ nde motoya yambo. Bande ko balandi la pesi bino mbote ABC kanyo sezwa mibino. Lelo penza bande ko langai na lingi to réfléchir ensemble. Merci penza la conversation mokona lelo. Na mobali ya mama chika pambate alobaki mingi peto soli penza ebele yango pe lelo na pesi le susu mbote makasi po etela yebi jeudi penza akoloba le susu ya mingi koleka bande ko bangai bisika nyoso bozali lelo pena na lingi to sola pambate soki to soli te ezali pasi pe mawa bisika nyoso oyo bato bazali ko sola te bisika wana ekufa kanoki pambate atako bato na mayele balobi dialogue ezali malamu tango boyoka kabali ko benga bato mikili ya bapaya boku tela pona dialogue ba imboka Congo to kutela pona dialogue ça veut dire lisolo ezala ka malamu pe na lingi to réfléchir yango bomoni tina ya jeudi pamba te soki bobengi te to réfléchir ensemble te to ko banda ko kondana kaka bato to ko banda kaka ko bakisela ka bato mabe pamba te moto wana pa zalika ka moto akokoka te kasi soki bile pe bozali ko pesa ye maboko na lolenge ya solo mboka ekobika lelo tozo sola pona ni bande ko bangai bande ko nazo yoka pasi pe mawatango la leki penza boye pamba te bande ko bangai o ezali ko salama ezali pasi nekolo abiso bolingo ezali te Yesu Kristo alobaki la biso ete na mibeko zomi o apesa ki na nzela ya Moïse alobaki na biso ete aye kolongola te ko bakisa te kasa ye kaka ko sangisa yango pa kaboli yango ekoma na babale alobi linga nzambe na yo na motema mobimba kosangisa nzambe la biloko mosusu te pe linga moninga wa yo lolengo komi linga kande ko wangai est-ce que vraiment mobeko wana epai ya bino bato bozolanda ngai ezali mobeko ya bolingo ya kolinga mozalani na omitela pe na ngonga oyo nini oyo zali kokana pona moninga la za pembeni boni moninga no aza pembeni azo sepela te lisusu na yo te boni moningo aza pembeni azali ko kanela yo me bozali ko pesa na mbote bulamuka kina tongo bolobi mbote kasi na kati na bilo penza bolingo bozali bande ko bangai pona nini lingi pe to sola latina ya bolingo lelo émission to lo belamboka Congo ezali penza ko beta sete na maimatali bolingo bande ko bangai bayemba bolingo ye bandeko moto azangi bolingo akomona nzambe te bolingo eleki ye bandeko ngai ata Yesu Kristo po aya ezalaika apona bolingo bayimboka Congo bisika nyoso bandeko nanga ba Congolais bozali bolingo ezali te bandeko bangai pona nini yo lingi ndeko wayo o publier ba photo na ya bolumbu libanda ndeko wangai botambusi yango la ba réseaux sociaux yo mwasi oza na mikili ya poto oye kolingaka bana mike est-ce que za bolingo yo mobali ozali na mwasi wa yo na ndako oye kolinga artiste comédienne moko po rendre ridicule est-ce que bolingo ezali bandeko bangai ata kokotindela boloko lobi to lobo kuna kobima bandeko bangai kasi wapi bolingo wapi pe limemia to botosi ya ndeko wayo bana mboka to solola merci na ndeko lango zala matadi artiste ka sopesa yenga kombo wayo te so eka toyokani nde toyokani
tokoya na biso na kaboya l'homme puissant na matadi ko sala na émission bande ko bato bayiki bozali ko benga bipai na bipai kasi na komi ko yoka posa na ngai te natanga kata ba kombo lisu ya bato te pamba te na mo lokola ke na kotanga ka bino bozali ka kotomba makasi bozali na bino ko panza ba émission te susi na ngai ezali nde bo s'abonner bande ko bangai na ABC bokote yama sango mo konza zali kote liloba ya Nzambe mama de la foi zali kote ya ba mama ngai pe nzungu elibale zali pe na tolo belamboka Kongo zali ka kote ya to réfléchir non ensemble bande ko langa yo lingi mobali wana za congolais yo poza congolaise mobali wana ba réseaux sociaux boyoka nde boyoka la kayeta msasa na Kishasa yo za na poto bolagisa ni mitakala na bino bosepelani na sima mikolo yo publier na Facebook topo bengela nzela ya imo po bozomona na nzoto asepeli sur la ba demande wayo ozwi lisusu mobali to mwasi wana obengi bato bayiki babandi ko telo sur na réseaux sociaux publier est-ce que Nzambe asepeli na yo osali malamu pour la bomoto boyo sepeli kasi ozotanga Nzambe bozobanga kandela Nzambe te oyo ko tumba bino pour la lobila biso on se manque pas de Dieu c'est que homme aura semé le moissonnera bande ko bangai bisika bozala mikili ya poto basi ya poto to sola biso na bino bande ko langai Chantal Swame Rita Mawete l'enfant propre Mama Sylvie Mwamba molonga ni agi wanzambe Mama Hélène molonga ni ya papa langa Jean-Marie Bokulaka Mama Chantal Ayao Mama Chantal Fitina Mama Solange molonga na Foska Dikes nazobenga ba Mama Sophie Makoma molonga na Steve Zao Mama Jeannette Silou molonga ni ya maneno Vicky nazobenga ba mama ya tapis rouge nazobenga nde ba mama Dadi Boembe la femme puissante maman Mboyo Bokile Lokonde femme pekato mama Nangai mama Sylvie Mbenza Angelos mon cœur nazobenga ba mama Lili Saya mama Nanga Chimene nazobenga ka ba basi ya mabala po bwana na tangela basi ya ba pasteur Mama Lisa ya molonga ya sango mokonzi mama Chimel molonga ni ya pasteur Bobuke nazo benga ba mama ba sœur Pauline ba sœur Laurette nazo benga ba sœur bande ko bangai ba mama ozana mikili ya poto mama Chika yona molonga ino na bike bokolandanga bozana mikili ya poto bande ko bangai ondimi osambwisa mutakala na yo mwasi na boy na nzungu libala po na nzungu libala lobi na yena emission to lobela mboka Congo parce que bozo e bateta bozo bato changer régime biloko pe sengé to changer changement de mentalité nde yango eza cause ya liboso e sengeli congolaise anango po mentalité congolaise na ne changer te yango bona ta Kabila musée ayaki na fimbu tango ina fimbu balobi eloko liboso changement de mentalité congolais mentalité na no senzi yango te e sengoni nezo sala yo tango batindi motakala ya ndeko na yo po bandi ko publier yango ndeko nanga libanga lezwi ndeke chako ko sekate yo posaka na motema soki lelo kangi mais lobby nazala bande comme ça balobelanga moi jamais na ba français na bonga bakastanga linga français te mila pepe na conférence nationale sale le côté to lo ba mangala di ko intimidenga la français te conférence nationale bato ba kotaka bato ya français banda lelo ti tongo ndenge bino mo bolobaka mais résultat lango fiasco français lo ba mangala parlement français lo ba mangala sénat mais zéro. Tout le balinga la konde kolanga. Ko intimidenga la français s'il te plaît. O mona wapi. Pende kolanga papi mbo matika na ebisa opozali moto munene. Eloko osali na CP na ngote. Avant ya kosala yango fallait vous appeler ba conseiller. Il fallait qu'on répondre tende kolanga. Tango répondre la équipabilité. Et puis réponse na yo eza fiabilité koti batute. Il fallait dire que les canaux baneso ko yemba buzoba baneso ko babuzo mutuka bosala boye ndeko langa il fallait pas il fallait que ko banzambe oteyinga la bongwana mbala simana sala makambote mais tant yo répondre l'axi batu que tu connais quelque chose parce que répondre moi sur la tête mon sali ka biselo bando yemba liso ma belle Jacques oyembi liso buzoba yo tele na bisika côté ya batu papa lango bakisi liso implice ko l'axi que yo za bololé or ngana yebi yo za bololé parce que tu me connais très bien er nazaki na lemba tokuta ngalo na station vana nda kulanga tolia to mela wala nano zolo ba masolo la ya babolingo tout so bande ko beta ndenge ndeko langai muhunga to sola na yo na zo yaki na jipno la station super to kiteti pa ngala lukwila wana zakino na lemba mais pour la ni osali biloko bongo
pour nani le so yemba babiloka bongo ba insanité otozo déplorer couche nyonso na RDC ezo peser et causer mboka ona ruine nango eza kaka ba konza mboka te eza na bayembi la biso ba musicien eza na bato na biso ba théâtre eza na biso bato presse to bomi mboka la biso Congo parce que tozolo ba buzoba tozolo ba vérité te tozo tambola lokuta muto soka peso misolo ato yebika zo buka lokuta yo ko lobango etando eko sa ile publicité po yebika soko leki la TV bato bako sepela mais ça bongo tende ko langai tozolo ba makamba lokuta na TV tozolo ba makamba sembo te mais tozo bosala ke mokeli ya Congo azali tozo bosala ke mokeli akela ki biso azali nzamba za juste la sentence na sa reproche na jugement na ye soka frappa ki David o ya bengé l'homme selon mon cœur m'a frappé pour la Syrie hein. Combien plus fort pour frapper yo mutu tozo pesa tate ndeko langa soki nzamba zo tikela biso tanti lelo eza poto bongwala ndeko langa et on a le bibo s'abonner massivement à ABC boza décider soko rataki éducation na famille o rataki netelo na ABC na biso ko changer po ete a tozo te ya to lingi changement l'école wa biso ndeko langa bunda po l'école na yo bonga kasi na buzoba te yango moni longonya na mona mboka kasongo akanga makaba ba réseaux sociaux bakanga yango parce que ça ko édifier batute muto asala Facebook asala ki on a le lengo e komi ya lelo te ndeko langa Facebook e komi siko sala bondumba yo kaze soko la kisima soko na yo to la kisima bele wa yo nde muto aluli yo muto amayela ko loboza demona ndeko langa muto amayela ko apprécier te et puis ben intimité na bino tango bo sala ngo mwasi na mobali ndeko langa malobo yebisa ki mwasi wana mwasa lingi yo boyoka ni yo za musika osengi ndenge bosengaka alakisi yo pona nini o publier soki biloko lakaki amoni kokokisi na oyo ta na droit ko boya yo ndeko langa lokola kaka yo zo indice na wana o enregistrer yango ndo publier ye bo siko ato perdre valeur na tala batu muso ezakala ngo bongo te boyebi nani fi na biso moko a journaliste azalaki awa fi wana ya journaliste wana kabuya na zolo banote la zolo bala betando eke un langana nde la tombola ka bongo po batala ngai ba publier qui soit disant entre guillemets fi wana lo bageza ba ja ko fi olomide mais obi balinga ka jour balakisa vagina na TV Marlène Kassane boye bien ngote mobala mondela lingi alobi na sepe na nzoto oyo obi geza na film mususu ko publier bongo PC chance azo mobali po ba moni nzoto neza kitoko ba moni eza bien azo mobali bo publier mais G30 biloko na pe bokomi nango ya lokuta soko inaka mutu lokwa bilo boyebi informatique malamu ozuka ke longela ngo bambi ozu nzoto mutu moko latinga lokwa batu ba yebi nzoto langa te pona ko tambola ka bolumbu te pona lakisa batu nzoto langa bu olobi océan de la presse yo aza bolumbu bande ko bangai est-ce que yango neto zo benga bolingo congolais à l'étranger pourquoi bolinganité congolais na RDC pourquoi to linganité lelo soko tela ta politique ya mboka la biso eza na ba conflit personnel mais ba conflit wana bonyoko les populations bo politiser yango eza ba conflit personnel bandeko lwangai prenez l'exemple ya Moïse Katumbi la mwana mboka Joseph Kabila ba conflit privé etali Congo te mais lelo congolais za sali la biloko wana lelo ba congolais mouvement zali les Katumbi c'est ba telemi lelo pe bazo boma bango bana batu ba innocent ba yebi histoire te Moïse na l'état congolais bazako wela nini si c'est vrai que l'état congolais zoluka Moïse pour la ni Moïse ba komaki na est ya mboka pour la ni baboyeki Moïse akota po bakanga ya ta partir est congolais réfléchissons ensemble bitumbalanga na kabuya etali jenité etali olgate etali pe mama ya kabuya te to tata ya kabuya te za biso mbele to sisa mais tala conflit à deux personnes et agender population congolaise pe ebomi ebele pe boseli yango ba marche pourquoi parce que congolais azalaka na éthique ya kotanga te pe ya kolinga koyeba te pourquoi je fais ce que je suis en train de faire bande ko bangai ba opposant muso ba botami yone za ba relation na bango ebebi ba futami malamu te yo congolais okoti kaka pona koyina mutu bilo bokalisi to lo bana solo poze miso to lo bilamboka Congo bokasi mutu zo ina Joseph Kabila to tchape a vérité ngala bino to solo la tana poto bo benga ba opposant bolo ba pa vérité ba diaspora langa bokosi langa makamute est-ce que ba diaspora nyoso ba ya Kabila ba diaspora nyoso ba ya régime na tangela bilo ba diaspora o ba yaki abasali ba premier ministre la biso uta yewabi tamso histoire bozo ba malamu te mwana mboka la biso Sami Badibanga c'est la diaspora
auta na poto boyebi na mikila poto bien boyebi histoire Sami Badibanga mayaki awat akome premier ministre la mboko azimbongo qu'est-ce que asali nini ya malamu pour la changement ya mboka mauti na poto azaki diaspora bino boyebi Sami Badibanga te biso toyebi la kishata uti na diaspora to sala banquette la biso toyebi komona ke Sami Badibanga azaki diaspora boyebi bien azaki pe mutu ya mo makambo ebele bele moyena tanga ngole tando ekete. Mais bino bana poto boyebi ke Sami Badibanga diaspora voilà ba vérité les belé mais tango yaki ba nommé ministre qu'est-ce que diaspora ya Sami Badibanga sali bandeko bangai to lo bakate kaka po yini muninga ya solo tozo luka changement mais changement el boso mutu na biso e mbongwana yango na yeko yebisa balande miso to lobela mboka Congo ba mama nanga basi ya poto basi ya limemia makambo oyo e servi bino lokola leçon ba papa na ngai ba panze sango bandeko na ngai basi o boza célèbre botika lokuta eloko yo sala bilo bo koti na domaine ya bakisi boke kolinga basukola bino boke koluka vie ya pressé yango wale bani komema bino na makambo oyo bobosani ete ina ezali awa merci na Gejo Spawn polingi musana o mingi ozaki na défense na maliko benga ngate melangaki na kita na sala yo en tout cas merci na président Gejo bolanda ta mola mobali wala ko azola kisandakisa ya malamu aosa l'agence na ya lobina tanga alobi pona yeba ko perfectionner ndenge bilo batamele bolobaka art na ngai atangi na ina bazali pe belé mais pona ni bozo kele ko luka bakisi tala place bakisi zo lukila yo basukola na mama na 20 mai ndeko nanga mama abotaki asukola ko na bassin asa tobola yango kala yo moko koma ko toka mai no la katilo ko sukola kikoso okelu so pamba mama na 20 masukolo ako sukola o nini tala makambo asukola yo tala lelo makambo ndenge memi okeko ko se retrouver la boloko tala lelo ndenge baza ko sambwisa bino boni ya mibali baza kolobaka makambo na bino entre autres ba de Londres basangola bino la poto ba duche lelo bazo finga bino pona ni po bino moko pe basi ya poto bolingi ba escroquer bino pona ni yo mo se sengolo bala mobali balobaki c'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme les deux deviendront une seule chair mais yo chair na yo oza ko kende olio c'est la mobali ya attachement pa na yo yo moko longo mi attaché pa mobali tende ko na ngai mobala ko peso valeur te po yebi osombie la misolo akozo misolo ko mobala mwasi mususu siko bo condamné po ani ducha sali shwana po yo yake pano d'intérêt siko akila faute on li pe bozwa mayele ke bo mona bande ko la bilo basi musuba aussi bien ba conséquences mais tala bino bozo ko bakane sika wana mama ya 69 alingi mona 82 ezo sala mana lemba ngala yebiso la bila tanga bakomona baona ko tanga mais moyena tanga yate poni nazo te ande bolingo na kolinga te ete na sambwisa ndeko langa wana parce que aza makila langa congolaise mais nazo déplorer nazaka kolela nalandi mutu moko asali film so kabuya kolinga na hotel la bilo vidéo wala aza ko tanga parmi basi parmi ba nationalité ya basi bobalate atie ba congolaise ngala zolela ta ngala za Brazzavilloise te kolobelanga makaba ba Tchadien te ba Kenyan te o basa ba Kenya o nous sommes des Bantous loin de là ngala zolobela ne fille zaïroise fille congolaise nazolobela batu mususu te ese ngala Tchadien ese ngala za angolaise pona landa bima ya ba angolais il faut toye batata lobi et mastoza be emancipé atata lobi évolution yango ekomi mais toye bata biloko mususu ke crédibilité ya yo Jean-Jacques Soki mobali ambinga mobali olanda koloba pièce so tondamo Arthur Ndombas ba papa na ngai docteur Jules Tibwabwa nakolakisa bino kaka awa kabuya l'homme puissant bolimbi c'est pardon botia yango batu na mikili ya poto basela mibali bapakoli balangi na nzoto bazotambola mitakala wana eza culture na bango oyebi ke pala biso ka soki biso na moi kako na lobi kabuya na okata bilamba la tambola mutakala kabuya mutali bosa ko boya abanga ma deso bandi liboma mbala mo il faut pas traiter aux liboma parce que na kati bilamba ndenge na bali ko tambola mutakala so ezabie ka solongola bilamba to tambola mitakala ka boba filmer biso la basi la biso la bana mais ça na bamboka musu Jupiter bokonja yebisanga ponga la mona yango te alobi ezali ba papa la bala bakenda ka batambola mitakala mais wana eza culture ya mendele to ko copier yango te bande ko bangai oyebi na sali siama na latela mbome mutali boso aboye za kabuya abilanga ma de esta la place la bite tika kala lekala lax mais kabuya pekisenga poane mais na sali yango siama pour la côté le sabino yeke to lingani te bande ko bangai soki bolingo ezali to kosala na mabete soki bolingo ezali to kosala na mabete bande ko bangai bande ko to lingana linga muninga wa yo
ko tongo ngai te ko finga ngai te ko chola ngai te soko moni mabe ezeli epai na ngai benga ngai yebisa ngai lobela ndeko no lobande ko langa to kutani awa toza na Angola bisika la reine Olga Lompenga zali na Florence Matondo Mido bo benga la bolingana omoni muninga na likambenga lobande ko langa yaka oza Zairoise yaka ndeko langa tala omoni aloko to yena mboka o to tambola boto lukambongo matako to soko ngo sala mwa vina yo me yeba ndeko ni ko sala ngo kolanda bango te po bango na bangole ngana zo bisabila bisiko ngana vandi Angola ata mwana papa na ya lali yena mobali ne baza ko lala na bangole bamona ngo kitoko wole pala bango basepela kilitira bango pourquoi basala ngo po bakufa ebele batikala mokie mais est-ce que ay pala biso ngana ko eka ko sepela Pape Jay aza mobali mais soka kotika la mosi la chambre pesa ngana zande na koganga makolite donc et pas la biso toza na tabou toza na makambola te donc ke onga te toza sans tabou te papa langa soki to sala ngo miso makasi pourquoi tozo ba réseaux sociaux et puis ngana zo condamner eza bino bandeko la biso ba réseaux sociaux na ABC boza peza ko tala te toza na babonné na biso pe mo ebele mais eza babonné na biso Steve Zao bozo tala film te bozo tala ba émission te mais ceux qui totali ba chaîne ezo la kisa mutakala ba chaîne ezo ko soutenir bana batanga ka ben sanité tana otanga yango po boyoka yango sonité na boyaka po patron nga alinga biloko la te et puis bozo mona ba pasteur bazo leka la chaîne na biso ba maman bazo te ça dépendait que nga moko mais na tangela bino yango parce que boyoka yango sonité pour ça boyoka yango soni me botala yango te so boyoka yango soni me vidéo papi mbo metamboli te me bonga bo supprimer yango me bonga bo bazande ko la biso congolais totala yango te me mona mwasi o makambo asali ndeko ne congolais mobalo alinga ke maninga sala yango te et puis bolé misolo ebele bande ko langa lelo na yeka côté ya bino lelo na yeto sola bande ko langa ezali pasi pe mawa bande ko langa soko zo sepela na biloko oyo bo sala système le corbeau les renards na ndeko do moko eza pasi ya ndeko langa bo sambwisika Congo mindele bazo chola biso Chadie soka sali yango tika ba chadie ba lobelaye na lina pesa bilo lisese moko ezali na mutu moko azaki ne clandestin boyebi yango po bilo botala kamia makamba ba réseaux sociaux mais mutu wana a sauvé mwana na étage o alingaka koya pays na yebengi mutu wana elobi na ezonga bache héros national. Mais si c'était le Congolais, bon, il critiquer. Alongba, baso tombole pour l'année. A sauvé Moutou, Mboka, elle était ma sauvé la pays étranger. Boye bien go, et tambolé la réseaux sociaux. Moutou la ba réclamer la Mboka là. Un individu, azagi la passi, kokelaka la masua, mais er a commis à Monica Mouta ko un escalier, na ba niveau la bino likolo, a Kimimbangu a sauvé mwana wana. Pays na ye lobi aza euro. Bila botombola ka makamba kitoko te botala ka mabe ya bato donc yo ndeko zotala otala ka osia de la presse azolo bala biso bongo la mbala est-ce que la mbala ngeseni mundele mutatonga ki yango na somba ki na magasin pour la latati okotala ba partie essentielle nga ya malamu te yo zoluka nga na faillir pour sepela oloba ya lobaka kaka kabu ya pesa nga ta 2 minutes pardon pour eloko soki totiki yango kufande ya ba congolais bango bazotaka kaka il faut changer régime mais babosa qu'il faut changer mentalité ata lelo mokonzi muswaye ata tolobi bemba aya bemba akomuna ka passe ata lelo tolobi mona mboka nani oh balingi mingi ba benge fils de l'homme Félix ata to tomboli as président de la République Félix a échoué pourquoi changement de mentalité congolais l'ingalité congolais akoluka ba po ya malamu ya Félix te congolais akolunga ba po ya mabe ya Félix ndenge tozotala lelo ba po ya mabe ya Joseph Kabila est-ce Kabila tango yaki to beteleki maboko te lelo yo ba mise boyembela ki ete bofinga ki Mobutu te mais tozonga sima n'époque Mobutu est-ce que tofana ki nzala lolengo mais bato ba finga ka mutu sans réfléchir bande kolangai to lingana vraiment merci na kabu ya l'homme pour ça la minute au pesinga kasi bande kolanga bisika lo sobozali mbela yo seya de la presse et comme la bino jeudi bozanga te bobenga biso tozala posa nango na 15h oya biso awo na yebike wana mikili mobimba isi la muki bobenga to banga te poto kofinga mutu te kofinga te outrage au chef de l'état 20 ans de prison de kolanga bofinga te kasi bo pesa ba piste à solution sociale et bonga bisiko bozali bobongisa pe ba commune na bino bana lemba bobongisa lemba bana lemba toyebaki bile boza bata français lelo français beba bana yolo nzele ezate na ngaba na parlo même pas makala boengerengenje do bisiko so bozali bana banda lungwa bobengi poto tonga mboka la biso tika nzambe apambola bino na yebi ete boko s'abonner na yebi ke maloba o na lobi na bwaki yango penza la bisika ya mabete blesse uka na bwaki yango bisika mabete Chantal Swami na bwaki yango bisika ya bato bazali na matoi tika ete oazali na matoi ya koyoka ayoka pe oazali na motema ya kondima
andima basi ya poto na fingi binote mibala ya poto na fingi binote basi ya Kinshasa na fingi binote mibala ba congolais na fingi binote na linginde to lingana pe to mibatelama soko moni mutazo finga kabuya kotela kabuya pa zande kono congolais soko moni mutazo fingo c'est de la presse kotela nga pona zande kono congolaise soki to sali bongo étranger ko kotela mboka la bisote ba ko monya la bisote pe boko mona toko tombwama toko zonga congolais o époque Mobutu tango ba moni congolais ba bangiye tango ba moni congolais ba respecter mais toko za la congolais o alelote azangi valeur bisika ya bato bande ko la biso ba Brazzaville ba lobi boma congolais tika nyoka est-ce que biloko ne sala ka bilo pasité nzambe apambola congolais apambola bilo bisika bozali merci na kabuya l'homme puissant za kina sima ya caméra merci na montage ya Aimé Kasaka merci na coordination ya Jimmy Boyembe merci na la patronne Chantal Ayao pour nos opportunités aux opesa biso merci na Pape J Oazali directeur ya recherche stratégique merci na sango mokonzo za pareil be mission nga pe père spirituel ya ABC quand abino no so neve ko senga nga bongo te contribution na ezali ete partager be mission Gilompinga merci na South Africa yona molonga eno nana pe na merveille Gradi Lompinga la linga nga ko senga mabanga te po bosala ke lokote Congo au Congolais ce qui la bois qui au Gradi Lompinga na oh Gradi merci au sabonaki neve Lompinga s'abonner Esther Boluka Popina bino nyoso Congo au Congolais, Tobeta Demo Congolais, amour. Yebisa 3 personnes Toto Soukami, amour. Lambala, pardon Kabouya l'homme puissant, Katana Boka Barampo Baramba Silikaka. Henri Lambala, Yebisa 3 personnes, au CA de la presse, amour, amour. Ba maman nanga, amour, amour. Que Dieu vous bénisse. Congo au Congolais, Congo au Congolais, To Sangala, To Lingana, bye. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.